Mbote la famille. Bandeko, je crois le na sa qui émission. Ni nezo les cas entre famille à passer à Marcelo. Entre passer à Marcelo, tout na si na belle famille. Bandeko, ya maman Blanche, ba qui na réseaux sociaux. Et. Ko réclamer ba bien ya mon way. Et. Ba lobi ma momo ebele, je crois. Na yo qui sa ba voix si bien qu'elle n'y en sauté. Mais sinon, ba émission, ils ont circulé dans TikTok. Moutounion soit na TikTok. Je crois kutani na ba émission o ba kati na mondambo. Bandeko na mawa na pasi na motema. Bandeko ya mama Blanche, bozwana ba kiti bovanda avec beaucoup de respect d'amour. Botanga na miso s'il vous plaît. Et puis boyokanga parce que nga mo nazo komi yoka. Motuna ya liboso ezali, bolinga Blanche ya solo. Si oui, bolinga bokena mamna niveau bo meme yango te parce que na miniti oyo na mowe ya komo fingama. Oazandi kona bino. Obo prétendre kolinga soi-disant. Donc quelque part, bamas basango toyoka kakala que Blanche na famille na ye biologique bayoka na rapenza malamu te. Bazala ba demi. Ezala kota mame kota papa. Lelo neto confirmé que nous avons ma solo. De si je comprends bien, ti Blanche azara na bomoy. Prière na bino zala Blanche akufa. Pour le bibo qui réclame bon mengo ya Blanche. Na lobi soki Blanche abala muta puso na kimbanteke. Bino bono esinga biloko. Bono esinga biloko. Ndeko grande sœur ya mwasi. Yo lobi ke otuna passer Marcelo Blanche akufi na nini ayebisi yo ke bakendaki ko dokula e matrice bozo benga oso kombo nini wana ekimi ngai ya mo français kima pona nini po abota lisute. Tu ne trouves pas que c'est trop sensible au le belo dans les réseaux sociaux? Tu crois que passer Marcelo à côté tellement le baron Nicolas cher à le baron parce qu'ils sont trop sensibles. Alors le baron on a maintenu sauté soit azwa qui courage toi ebisa qui on yo parce que ozali yaya ya Blanche ozama kila ya Blanche ozan de quoi Blanche et elle solo ya obeta na public te parce que ba interprétation est bandit et mo ya comme fingama en tout cas bosali soni pe pasi na lobi boy na yo qu'il paraîtrait ndeko ya mama Blanche moko azala juriste na yena mobali ne de couple ya ba juriste menga na zoka mwa bino. Comment si tel est le cas babilo bozolo baso yezande ngona poni bo meme mamna niveau justice te fallait bo porter plainte fallait bo funda Marcelo que non a confisqué bilo ande gona bino parce que babala naka légalement babala na miso à l'état basa la communauté de biens ceux qui famille ont droit à 25%. Ndenge tozo yo kawana il suffit à combien mamna niveau ya justice. Moi, je crois que Ata Mabé à Marcelo Ango, c'est quand même une personne sensée. Ata so anga pesa bino 1 million son de bozo sengate, anga pesa même quelque chose. Mais bino bo décider bo yana mam na réseaux sociaux et puis ba poser bino question. Est-ce que bo solo la na ye, bo luka ye, bo luka so yezaki ata bo kena romona ye, peut-être ça peut se comprendre. Mais pesi bino pe kanzela wa yana réseaux sociaux te. Bo luka ete bo solo na ete bo lobi soit déjà parce qu'a dénigrer ka bino. Ba considérer bino te ba zora bino tina te na matanga mama Blanche baboya bokota na ndaku Fatia pesa mama la Blanche mbote te bozu ba exemple ya bato musu Fatia pesa ba mbote bolobi belé mais démarche na bino za malamu te démarche na bino za bien te bino boyebi réseaux sociaux ndenge fonctionner la ka c'est que j'ai compris et bolinga ki bo mema onde bo memeli yango ponako salir premièrement Marcelo po boyeba kike nde boyela mam na réseaux sociaux ba finga ye parce que ba congolais ba finga ka boyeba ki yango po e bandi lelote na réseaux sociaux za la ndengwana tribunal na réseaux sociaux za ya ba insulte ya ba jugement ya ba condamnation boyeba ki de yango bo préférer ki boyena mam na réseaux sociaux pour humilier Tunasi pour bo se venger en quelque sorte si je comprends bien mais bo réfléchissez y mabe parce que Marcelo a sambwa kala échanger nango pe etazaka modèle azalaka nana ngo ebite que Marcelo mutolia mwasi nae parce que on de lisolo betama mokili mobimba il est toujours ce qu'il est au contraire abenda kutusu beauté
il est là, il vit. C'est quelque part méchant. Buana bana na kati. Donc si je comprends bien, ce qui a solo nde bozolo ba passer Marcelo a kanga bana limbo mona bana ta apparemment on dira ça a raison. Boa mitema mabe. Bino bokanti bana bino ba si ba ko lipe déjà ba adulte. Oracle Shukrani. Lelo oyo ce qui a solo papa na bango boya bino bo mona bango. Et sans raison. Na eloko bino bosali. Ce qui passait Marcelo a zui téléphone. À la kisi bango. Ah, on a besoin d'enter parce que basi ba micro bana ba téléphone. Vous croyez que soyi bana passer bana ya mama blanche ba moni ba émission na bino ba sepela na bino ba ko sepela ta mokete ba ko sepela na bino ata mokete et du coup ba pesa papa na bango raison. Ah yango papa linga to pesa bango mbotete. Ah yango papa linga to sola na bango te. Mais bo mitema mabe makasi. Tala ndenge blanche ko mo fingama. La pauvre muta kufa na ebandeko. Ata muto azala parfaite te. Moi si wana. Soto azala na ba respecti le lona be estime parce qu'azara modèle. Peu importe au bat barolo bankuku to na cachette. Kalane zaki mutu so akufi. Ba bomba mabene balobaka malamu. Mais na 21e siècle mutu so akufi balobaka mabena ye. Ebemba chaka Congo esambwa. Et ça là combien de mois na morgue? Batu basalela ngo ba émission. Baloba ke karma pona nini? Parce que yepe abana umisa bebemba batu bana kolia bambongo batu babanga te baloba. Mais Blanche akufa batu mutu moko ta yana témoignage mabe. Parce que azara mutu mutema malamu azara mwasi malamu azara modèle azara na ba qualité na ye. Ata so roza na mabe parce que a mutu a parfaité. Mais le lobino boro fingi sa mémoire à Blanche. Bon, le bakebino bolinga ndeko na bino, bolinga blanchité. Moi j'ai eu tellement mal, nana famille na bino te, mais apparemment na linga blanche koleka bino parce que loko nga na kosa ngote. Quelle méchanceté. Bandeko. Bino bat bolobi ke non, passer Marcelo ebisaki bino ke bakendai ko kamole matrice pour bota susute. OK? Et lelo ebimi asalaki bongo parce que alinga ko bota troisième ndundu te. Balobi non babanga ibabota bandundu. Et bama solona na mato e sonne bien. Bana bandundu. To bana na bino ta baroyoka marambona et ça bango esengo. Ba o sepela na biloko wana. Ah mais franchement bo mitema mabe bo réfléchir ça qui te. Dans la famille na bino mobimba malgré tout zoka basanga ba gérer se batamayele bazate. Tango sale concertation pour boleya na mamna réseaux sociaux mutu mo azaki ta ko pekisa bino ke to ke na mamona niveau te. Parce que ça logique bokende ko funda makambo. Po bo réclamer ba droit ndeko na bino. Boko mema on a niveau réseaux sociaux pour boyebi comment est-ce que les réseaux sociaux fonctionnent ka. Bo mitema mabe. Moi franchement na kamwe na oki na pasi. Et du coup ba jugement bandi pe contre moi oui. Mais azayi mwana na nzambe. Bongo soumission ezana na mambo mabepe. So mobala lobino likambote za bientôt rotosa. Ce qu'on a tourné, ce que za solo bon ezande ngona ne bazo lobela. Que akufa ki en pleine opération ya kokamola matrice pour bota souté. Tant ama blanche zo bima. Lo le fungo ma ki ba ange be yamba be rozwai. Ah franchement bozo ko nyoro la batu boko sala batu passe na mitema. Et à l'époque bat barozwa ba matière ba bandi ko lobe komi que no jugement et ba sali na nzambe ba yoko fubimisa ba faiblesse ba sali na nzambe et boye lelo blanche ko mo fingama abano ke kataka banzoto siko mutune za prenez bono ke kataka banzoto ye mwana nzambe fala ka boya na ye at boya ta libala ngo parce que libala za finalité te après toi za moi si kitoko nyonso bino. Lelo ebemba blanche ayo fingama blanche au fingama batu balobi po linga soko bota bandundu te batu balobi mambo zolo bama telme bele mo ko mentionner nyonso ezate nyonso pona ni pona likona bino ta démarche na bino mabe salité ta la réseaux sociaux ndenge yinde ke yezongi pona nini pona acte bino bo poser ah franchement c'est malheureux mais bo ape basité pourquoi bozumi bala mbongo te ya zapeka moi si le rôle bino sala santana libomotin pour abima fallait me besoin mi balambongo le rôle Marcelo bunandimi to bonga bo réclamer ba droit to pe ba bien ouais Eva et puis atiki bana oh franchement
La famille vidéo est si là été. Faut na si sa maman na zeno besoin loba. Dossier Maman Blanche. Famille Maman Blanche. Et na pauvre Blanche Bandeko. Na passé à Marcelo. Na sala vidéo à Liboso. Bandeko Maman Blanche bino bon na moyi. Bozo prétend na olinga ndeko na bino. O akufa. Mais démarche na bino ya mabe lelo mo fingisa ndeko na bino. Mwana bato akufa déjà kala kenda. Boyena bazuzi ya réseaux sociaux. Ba version comme bima de gauche à droite. Kuna version mususu bimi. Certificat de décès bimi. Na kamwe certificat de décès ya réseaux sociaux bima après 1 an. Ba lobby boye. Blanche akufi na opération teni na hôpital, Blanche akufi la yena ndako. Et bazala ka bangomi banena passer Marcelo. Passer Marcelo ta constaté Blanche akufi bane obota niveau ta constaté Blanche akufi na zumo ebembe akerotika na hôpital. Mitune bane tuna ma parce po bato ndima bazanga raté. E bato ndima bazanga raté. Imagine après 1 an mukanda onga na yebi avant batia mutuna morgue. Ils allaient déjà na pour beaucoup de jamais na morgue sans mukanda wana. Mais oh ya réseaux sociaux ko bimi après 1 an. Imaginez. Et bata ndima pe bazali. O bandimi version wana. Balobi Blanche amikufela yena ndako. Et passé Marcelo ta moni Blanche akufi azu akene na hôpital. Siko ba question bande tunama. Mais akufi na nini? Certainement Marcelo mutabomaki. Abomi ndenge nini? Bamsu balobi étrangla ki abeta ki nga so bolobi kutu keno étrangla ki to abeta ki na obo yango. Parce que passé Marcelo si ayebisa biso ke depuis bo mwana na sa makasite physiquement. Ya zande munoko. Ya mbo muni bozo ba bordirawa. Ye na munoko ya ko beto biloko yo moko o misubeli na bilamba sanke bosimba na nzoto po ebike na makofi aza makasite ko beta ye ma mbone il était et puis Blanche za mbinga mwasi mula do déjà côté wana nga déjà na banina robo yango ke passer Marcelo bomake na maboko na boyi yango on a ba verso o ezobima bande ona ngai bale ba yeno kamo la Blanche matrice mutami make kuna mobile nae po balinga suko bota bandundu te ndeko Maman Blanche lobi passer Marcelo e mom taibisaki qui a memaki una baki na okanga baki na okamo la matrice pour abota li sous-sauter parce que aligné sous banate n'habitez so bo réaliser gravité à makambo. Je sais pas si vous réalisez ça mambo tango kama na matoi na habité so bozo réaliser ango bande ko soki ba wei ba monaka soki ba wei ba yokaka na habita titi de Blanche ngeza ndenge nini abimela bino atana butu. Quelle méchanceté. Comment vous avez mis maman bébé? Léon de Gonamino mo fingama. Balobia banar des gens qui kataranzoto. Mais c'est votre sœur. Comment vous pouvez venir étaler tout ça sur les réseaux? Batumsuba loba oui, ça peut se comprendre. C'est vrai, des fois kufa babanaro loba ba verso et banaro bima. Mais bino te bande konaye boko ya na réseaux sociaux boloba makambo yo. Est-ce que vous avez réalisé que ça m'a envoyé ya mawape a pasi? Que ba ke ko kataka ba morceau akata maboko mabe akata makolo libumu mabe yango Jésus TV alobaka encore George Nama soka zui likambo ya minga Tinasi a transformé sa femme en poupée gonflable poupée gonflable et lo mo ndengo na siko bande ko George Nama yo kabino mo bande ko Blanche po wane zaki ba lezondi ya libanda ya batu sko bino bande ko Blanche ya makila bana ya mama ya Blanche bino ne bozo ko bimisa biloko na réseaux sociaux. Hey, comment vous pouvez en arriver jusque là? Quelle méchanceté. Boa mite mama be boza vraiment mite mama be et bo loba ke non. Donc si je comprends bien do bolinga ande mbongo na ye yomba loba ba ina mutambongo kasiba boya mbongo na ete de prière na bino matin midi so ezaki Blanche akufa tozo bomengo boa basité fallait bulu kwa mibala mbongo quand nga zoka Marcelo boko zo pe ya bino et pourtant azora be Marcelo azape na mbongo te ayo koma na mbongo après si qu'on a lobby à 18 ans où votre sœur travaille au beaucoup monsieur elle travaille na église compassion to ndako ya Marcelo azana musala mo bana osala ibisa bino que hôtel que je suis là naza embauché nazora ça chaque fin mois salaire autant naninge boyimo bino mo bolobi que no atiki plus de 1 million na banque yemo mutabetela bino le sola 1 million
Yemo blanche mutabisa rabino va kufa. Mais ce il y a solo passer Marcelo qui n'est bolobi qui non passer Marcelo comme privé bino ban apparemment ça a raison. Qui sait? Tam soma lo bamoui. Ben oui, parce que na kati libala moi si na mobali ba complicité ezali il y a des complicités mutu azana elor bomba te alo tout de sa famille. Écoute, mon père est sorcier, ma mère mon ceci c'est là les leçons na kufi mes enfants. Qui sait? Qui sait? Tam soma maloba moyi on ya zoto ça. Qui sait? So i blanche mutu sa mobali na ekena so na kufi bilo na sa famille te. Qui sait? Et aka motuna bokena mabe bokena mabe bo réclamer na ba parfum bo famille Sonia ba maneta Gucci bolobi boyoka ngoka na songo tikelo mona ona misute oulala quelle honte shame boyoko lobisa na ba koni mama bato ba français bato ba mesala mango sala ba émission na mangala na okinde ko mo lobi ke ndeko bato sala na émission na kimia na limemia na lingala mais yo ki tellement passe siliki parce que façon bino bo memeli sango. Alors, famille blanche balingi baye ba Marcelo, qui est toi? Qui est toi, Marcelo? Si vous voulez savoir qui est lui, Marcelo, c'est au niveau des réseaux sociaux. C'est au niveau des réseaux sociaux que vous saurez qui est lui, qui est lui, Marcelo. Oh, mais non, mais non, mais non. Tala. Marcelo Sambokala. Tuna sa Sambokala. Tant blanche akufaka ayoka nyonso déjà mabeo ba ko finira mutoto ko akizela mutoto na mokili ya bato yo. On l'a lapidé, on l'a crucifié, on a tout dit, allez moi si abomi. Bato ba détesta kai bato ba lobaka nyonso tout sur lui. Mambo te mutu et a oche mutu na se. Ata so amabe, c'est un être humain. C'est un être humain. Et a mérité pe pendaison te. A mérité pendaison te. Tina niveau te. Et puis après ta boke na ngo bozwini na suka. Na finalité bozwini ni. Dobino bolinga iboke na ngo po benga bina biso mino bozo mbongo et en sens te. Ça n'a pas de sens. Basala pe mambo ndengo na te. Basala mambo ndengo na te. Marcelo Sambokala. Pas bordir. Kalata yo beta ba bordir. Tala mutu apesi como passer kalunga. Et bino sko boye na réseaux sociaux po ba finga yi ba sabolai amesa na mafinga et ama oza patient et beaucoup mse ke bo famille mo bo sambela mais na lobby yango liwo bono bo rolo ko koye balelo ena passé bozaki wapi et ce qui réponse o ya pia ki bino et arranger bino te convaincre bino te si qu'on a réseaux sociaux nda ya opesa une vraie version. Non, le bamangala makasi, mais franchement. Ah, mais. Non, 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 non. Vraiment, franchement, Bossali Sony. Bossali Sony. Na logique. Si vous avez besoin de réclamer bien blanche, il faut que vous mambo na niveau de l'État. Si Marcela peut s'amener le roté passé, Marcela Loba, na live qui a appelé sa famille Biloko. Bandiko maman blanche ba démentir, ba lobi bazwa ata biki ata tonga bazwa te. Sikoyo bino bolunga bozo aka video wana parce que bolobi ke bolandaka yango. Bolunga bozo aka video wana. Bokatika morceau wana, bozu avocat. Bobitala. Toyebi makambo te. Donc ayebi ke fois pia biso biloko. Matikel rosala on te mayo le bango le boso église. Bo gagneti. Baye bon mengo bazu ba pesi bino. Bino bozo luka. Mais par rapport à Mambosali, bon dimelanga. So passé Marcelo pesi bino bon et bozumbo ngobolengo, bon dimelanga ta ekanga bino. Oui, parce que bisika blanche azali na sa mabele. Bon dimelanga za na sengote. Ah d'accord na bino ta mokete. Circe, so bozumbo na kombo na e ekanga ma. Bon dimelanga e. Pour bokina mambo mabe makasi bozali na raison na bino. Mais ne bokina on bo perdre raison. Et puis est-ce que boyebi que c'est infraction? Et là, on va aller dans la justice. Oui, parce que babala na légalement. OK? So il famille a droit ya ba bien et que bazuité normalement la logique faut que funda. Est-ce que boyebi que c'est infraction? Et bo atteindre la personnalité à moto. Donc ceux qui le loya lobby à porter bino plainte on va vous arrêter. Donc le faire au salon on à moto malamu.
MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.